Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Carmel, tu m'as déçu. Carmel, tu m'as déçu. Orpheline, aïba ninga au tambola. Libala Malika est ça bien parce que c'est solide. Oh, bon, ça na Malika, c'est de la jalousie pure. Parce que vous êtes pas attendu que notre Malika va réussir là où vous avez perdu. Je te croyais forte. Vous affaiblez. Vous affaiblez. Vous en avez. Au lac ça qui va fort, on a race ça va fort. Dans le longolomba on a race ça va fort. Nga. Na boma mwana na nga. Pour mobali tiki nga. Mobali. Balabala nzelo batu balikaka. Muta sala ngokutu to ebite. Nzeta mbilo ebotaka na balabala. Comment ne mobali? Muta kona ngo ayeba na kate. Na bobi mwana na nga. Oyo sa sanga lobi. Na stressé. Ya muta bokola mwana mama. Mwana zaka ya mama e. Mobali anza ali soko to sukola ndeni sila soloti. Anza ali soko. Sukola ngapo 2 minutes so cheka msabe. Alumbi solo. Et qui dit que tu lingana tu as un coton na no biso na biso moko. Wana zaki andako. Et puis Rémi. Groupe à WhatsApp ebi. Yo moni komba Rémi na kati. Azate mukala. Rémi on nga na yebite so akoma camarade amour mukolo nini, moura bana kota mwana ba Malika na ba grâce na ba ku Benji. Ba Benji ba Rémi na groupe à WhatsApp moni Rémi mukala. Bilanda moi ba mbalo lokoso alinga mona moi sa fungola sakte amona $100 akomi kolanda na sima mukala non il va bien anda na kitoko problème exacte mais na groupe wana zaki mukala enfant c'est une bénédiction un enfant c'est une bénédiction siko so mona noka ye wana yo suka comment futa ndo achama so pour ça devait descendre dans studio na studio oui Carmen oh nga ndaka munina futa na la bonne nga tambola na sala copta na lire mbongo YouTube mais je sais pas moi. Carmel Odiazaka clair alobango bien aolala na ndaku ya $300 te bande kone ba olala na ndaku ya manzanza aosala ngote azala clair siko yo se comparer na Carmel ndeni Carmel a ma convoi yo zande ke sa mokumba ozande ke sanzala esika nyo so ndaku ango afutela ka desalala ango esika so pongezo la ke esika lala. Non répondre ezala plus Laura Chou. Laura Chou c'est une reconnaissance. Toi-même tu es irreconnaissant. Laura Chou. Tango yo obanda ko finganga. Ozaka reconnaissante. Tant que ngam na bimisa yo. Ngande invité na yo. Mona ki na ifisa ko aussi, mona ko aussi là. Normalement tu es une femme arrêtée hein. L'avortement c'est 5 ans de prison. Avortement il y a 5 ans de prison. Yo singa bakanga. Mais oui. Ce que zaki mindele me bakangi eloko nga na loba na la donia yebaka tous ces pays ici bas ya papa na nga loba na nga biso lingo kufanoki linga mobali ya moto yo yebi okufanoki yeba Carmel odia timkola okufa obosa na te siko moni Carmel yo mona ka Carmel bato yo bana sima Carmel oyo yebite o Carmel abete la bango lisolo alele pa na bango oyo yebite mone bomi tchaka na ba danger ozo vivre na muninga comment que o lingele mobali na et puis oyebi ke aza grosse mi songi atonga abono tonga so tonga no bola et non raté no beta e yo beta rema mpo beta remi nga lemba nga so tonga no beta e no bete makasi ase sanga ba je wana kutute comment di biso mene ki indiga tondo mona Carmel mutu mabe Carmel aloba pamba mutu mo mbaza so sale miso zo loba tanga maite mais est-ce que ngai selon nga ngam nanga la préférée na va na Carmel oh puta balinga nde bando kanga Carmel na Malika ba sepela te ba kabola bango alors pour kabola ba oui il faut binisa bombe ba binisa audio exact nga na soke audio wana exact Carmel tant que ma problème Malika a soutenu au thé. Moi je connais Malika boye bien on na Malika mutuna na boya ba problème mutu aboya ba problème atonga na parce bien ngo pour ebike ba fundanga
déjà là Nathalie ba émission malika na ndimité et puis to sepelera musique ya nzambe za likolo en tout cas tozo senga pena que non ba continuer pe ba silisa majabu. Voilà. Couple nini? Couple bondo. Oh. Bango ba sponsor officiel ya majabu. Tango to moni ba bi paré ba sala ba studio ba ninzo ba sala ba studio pona ba chante na ebate. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makamambongo sala ngo awa. Na mona kiaza ka lobi na yo tuno sa nini. O eza chance transfert. Ndina piembo onyeso de. Nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolo. Ba vérité, ba vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin, Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout votre émission Nabiso à Nakati ya Congo, Liziba TV, Ba Vérité, Oila Mlaka Nakati ya Congo, Liziba TV, Oyo Botala Rabiso, et Telelo Nazana Moko ya Biso, Oya Sepeli Sarabino, Oyo Botala, qui partout dans le monde entier, Oyo Bosepela, Boisa qui Lekecho, Oyo Sisama, Oyo Boete, affaire Oyo. Tozi Moto, suite fin avec Loba avec Sakola avec Sala Makambu nyonso suite fin avec Loba Makambu nyonso ya oeleki affaire ndika affaire na bato nyonso o ezolo manakati ya réseaux sociaux avec les gens baloba pona na suksa pona loba a éclairci makambo nyonso anakati ya Congo Liziba TV. Bonjour Maniké. Bonjour les Ketchup Panda, bonjour à tous les abonnés de Congo Liziba TV. Avant de commencer, je commence toujours par dire merci à mon Dieu pour le souffle de vie. Et manabon ezaka gratuit mais il faut y moko alinga parce que c'est lui qui détient le pouvoir de la vie et de la mort. Et on appelle ça que merci pour na paix ma pesi ngango ya ofele o batikala ki na butuna o batikali tikali na temps oyo na l'équipe bango ne le côté merci nzambe nanga. Je salue mon pasteur Alphonse Kayenga na l'église Sion na Kimbondo na la présence de Dieu. Tous avons prière na biso mercredi vendredi na dimanche avec le prophète et le pasteur Alphonse Kayenga. Merci beaucoup à tout le monde. Abonnez à des gens tokos officiels na linga bino minga mo na bino. Tous en a Crisco le voix des chefs de gang na long Jean mon colonel. Merci na yo pele kechu nengo invité na plateau na yo. Goreti le voix au mami moi na liboso. Chimel Lopez ko kabache de Bruxelles. Alexandre Kazembe na Poloisi bita morena. Na Brésil rena za la kamo botika bilobela. Rena za la kamo. Babiso lingo okozana bakabelo ya kitoko si la mythe les que tu conséquenté oh ya bango bibango nyonso basutamso ya bango kuteya mabe po cheka na ville on est ba complexe ya bato ba ko lia nie pona complexe donc Bukinina avenue
na avenue Pika 31 na Bandal référence maman colonel tout droit tina côté Didialo avenue Pika 31 okuta Silamite ezawana boa kama nengo lingina ya mikusi na ya milaina ya tiawa ezawana na ba prix moko abordable. Voilà. Merci. Merci Manique de John. Tous les autres émissions sont la vérité. Aux aura toujours permanent pour nous expliquer, pour nous yoluba, aux apaiser na poser loba bien habillé. Il y a beaucoup na relate. Merci beaucoup. Na simple. Na simple parce que lata lokolia et ana ngwelote. Mbongo tolinga ngoming me limite ali jonga yebi na prix d'exmiona na ndako na place tokenda kolia na Paris je dis mayala azara on n'est pas jonga maman Anto soyez le bienvenu à Kinshasa azara moi c'est agence là Mireille okito motema chino okito anniversaire ya na ngeza kilobi ana linga ko mingi attends c'est là que vidéo te mais je te porte dans mon cœur. Tu es ma grande sœur adorée. Nalinga ko trop moi na liboso papa na ngai nalinga ko mingi ana nga Mireille motema chino okito en tout cas bon anniversaire à toi kola tezana ngolo yuko to kepoto balere to vous avez un problème aussi le lendo ya poto papa pour le fiki pour FBT misalande aussi à maman papa pour le fiki papa pour le fiki papa pour le fiki pour moi c'est maman Nathalie fiki pour bambote FBT misalande ah donc FBT pour sponsoriser pour maniquer FBT misalande balobi respect na couple bondo bana nzambe bato bazote liloba nzambe en tout cas na pesi bango ba salutation tozo sep dans biso bato to sepelaki donc to sepelaki musique ya nzambe et puis to sepelaka musique ya nzambe za likolo en tout cas tozo senga pena que non ba continuer pe ba silisa majabu. Voilà. Couple nini? Couple bondo. Oh, bango ba sponsor officiel ya Majabu. Tango to moni ba bi pare ba sala ba studio, ba ninzo ba sala ba studio pona ba chante na ebate. Basa mambebele pona lokumu nzambe. Ya so makamsu to so bango na sima to ba sala ba studio, ba studio, ba producer ka ba chanteur o ba yemba ka musique hôpital ba ki ba sata ba mama. Batonga ya ba nzo kande basa na hôpital. Basa na hôpital, basa na orphelinat, basa na école. Voilà. C'est bien de relever le sujet d'un petit casse du jour. Les accueils, les campos, affaire Ndika. Affaire Ndika, où on a qui n'a pas qui Carmen, premier épisode, n'a pas Fivette, n'a pas Laura Chou, n'a pas Florent Matiknis, n'a pas Rémi Kovodor. J'espère n'a pas Magali Congolo. J'espère que Maniké toi analysera plus et Marve Belé à la chaîne, sur Congo les Ibativi. Donc toi banano tango yo qui peut qui comme écrire Ndika pour nous lobela ba mo peut trop dans ma campo parce que les a suite fin pour na makampo za fin ya série na biso ozali koleksa na Congo les Iba tant au monde qui na makamone bandi et tant que mpanzisa mo mona ki kamande bon on a pena le question en tant que femme en tant que moi si on a le bara toujours na pesa votre conseil Dieu ya vie na ngamoko. Tout ce qu'une femme fait et rattrapaka et n'a pas été sauvé par les alabos. Nous sommes au moins c'est ça que rattrapaka. Même à ça on peut na mobile, même à ça on peut na emoko et rattrapaka. Cause elle a déjà gros tant bobi bo vendre gros. Et le cause soanga et le qu'on a remarqué. Même yemoko nzambe a un secret. Même yemoko nzamba za na secret ya liwana ya vie apesango Lucifer te or kazaki enfant chéri na ye abombango pona et c'est pourquoi Jésus-Christ est place dans le bar Jésus-Christ est le Seigneur parce que c'est lui seul qui connaît le secret de la vie et de la mort parce qu'akufa a vivant akufa pas ressuscité on se comprend mais lelo oyo soto tangi bible diable ça sera biso masumu po akokufa na enfer alingaka ke leye mokote alingaka ke na bato ebele yango amemaka bato na mabe po ayebi secret ya liwa te soka yebaka secret ya liwa alingaki azala plus petit koleka po alingaka bana okufa te on se comprendre lelo oyo ayebi secret ya liwa te pourquoi mutu nyonso akomomona oyo ya secret faut babimisa ngo libanda donc secret zate secret zate tout soit notre secrété non tout soit notre secrété ça
c'est le ketchup ce qui te sola parce que tu le bana ba secrétaire ce qui le long jour asu sika mutema limbisanga po aibi ke makambo belé na lobate maniki ya lobate ate na olimisa maniki ali kambo maniki ya lobango te kambo pa maniki so abimisa yango ngeza ngape na tali jour asu abimisa ali kambo ngeza ali kambo pourquoi bazanga secrétaire na regretter na comportement na bango. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Moutouali Bosso, oh non, répondre, ils la plus l'orachou. L'orachou, c'est une reconnaissance. Toi-même, tu es irreconnaissant. L'orachou, tant yo, au banda ko finganga, aux aka reconnaissance, tant que ngam na bimisa yo. On va inviter na yo. Moi qui n'aime ça aussi, moi aussi là. Aussi là. Aussi là. Invité na oye. Non, il y a net pas les gens miniatures. Invité na oye. L'orachou aussi là. Pourquoi vous attaquez na l'orachou? Tena la vérité, c'est pas qu'on s'attaque na ye. Parce que il faut tous avoir reconnaissante. Rio moko oza irreconnaissante. Loba nga invité ni yamalonga yo yamba na film à part maniquer. Mais yo finga nga salo elote. Keno yo côté la nga ne l'autre sola. Sans réflexion au finganga au lieu ça que no bitin mam na binonga na okota te yi az invité nanga le longa na kento aba pi ya loba kutu te mais yo aussi là o yamba na ko loba te ke ko bana baninga ba sa reko avant o loba na baninga likam faut mita non yo moko Carmel Odia Lelo oyo okoloba keno o préféré libala ya grâce te moke ya malika. O préféré ngo parce que vous envieuse. Parce que tu convoites les autres, tu convoitises les autres. Parce que vous avez luli. Yango keno la na mbali na yo kanse ba pesa o ba pesa ki obite keno chance za ka. Ah non, arrête maniquer. T'es toujours toi à toi ba vérité. Tout le baba vérité parce que tant baloba que non ya la ina la biso ba to ba ngote bango moko nde ba bibisi le buzo c'est ande ba bibisi le buzo ba o Suzana 6 libala malika eza bien parce que c'est solide oh bo ça na malika c'est de la jalousie pure parce que vous êtes pas attendu que non malika réussir là où vous avez perdu parce que pourquoi elle est manche pour sexy gars et soit quand place ya bino simbi te muto bo s'attendait même pas simbi dibala malika le ki mabala na bino tout o esama na internet mobali na kala vérité ezali et puis c'est solide avant les fondation ya libala na ye au prophète mariage à cas sans quoi na essaye grâce temo o tie bato basala masumu ebele bazala ba fille donner liba no e umete kufa kufati kufa libala ya malika eza malamu makasi oyebi le kechu ele ko esala malelo balingaki libala ya grâce réussir ba mema na mobali na infidélité abima na trône tellement que le bon Dieu est juste. Aïba que liba la grâce et ça mana salité makasi. Batu oyo basala ça que enterrement ya jeune fille babimana mobali nae. Nzamba permettre que le kwalate yango aboma liba la mwana wana pour nous protéger grâce. Sans que yayeba parce que ça qui na kati ya liwa. On va na ba camarade ba ola na mobali no oza na liwa. Oyo sikoli mobali minga oboma o tiro poison. C'est ça. Mais oui. Et bon, on va sonner à la vérité. Oh, mais bon, Carmel, balbate na benga benga été moka benga tanga benga na ba to ça ba vidéo. Et c'est le quoi ça tenga na ya pona ko incriminer mututé. Na ka ko lo ba pona o accepter no boza ba immature. Au moins 25 ans bokanga manango. 25 ans bobaraka ba na 25 ans na sina kokisi ou na ina kokisa 8 ans na internet bino ozaka na 25 ans. Vous faites à 25 ans d'âge. Mais ngai na ina kokisa 8 ans na internet, nous fait à 25 ans d'âge. Ba chroniqueuse union so ba na 25 ans.
Il y a 26 ans, ça il y a 30 ans, tout bas à 25 ans. Bon, mon nom est âge naïe, on a été âge mkosmutako. Eh, azana âge yo. Quand ça va ça mukolo, mais ta batali croix naïe. Eh, akufine mwana mukebo eh. Que Dieu nous fasse grâce. Nzambe alongola bino motema ya mabe. Motema ya mbindo. Kolula. Est-ce que tous on a besoin de yebo ebano le kana écrire indicateur? On n'a pas besoin de ça. On savait que ça partait comme ça. Mutu nini oyo aolobake na bamso bangana tonga kite muninga yo beto lisolo vandi baba. Okati lo lemu olobake lo te lokuta to tonga deux personnes. Ngana zolo ba yo zo bakisa maloba maloba yo zo bakisa ne permettre ngana bimisa ko ngana za nango. Non biso so to tongi. Est-ce que tant bozo ya makambo bozo bimisa? Bozo yebake bo abasi. Mobali ni on a confiance en moi si le basi le kwa bino. Mobino ne bwana posa libala. Makasi. Makasi. Soki bolingaki Carmel Odia. Mais bolingaki boyebisa ete ke no mobali na ye azui moi si musu tant que azaki na zemi déjà bo protéger ki. Bo protéger Carmel. Lelo bozo bela bino so bozo bimise ridicule longola ki zemi po botola ki mobali. Mais soki akufaki Iwana elinga eza na conscience na bino. Nzamba linga tu na bino ngona esambiselo. Carmel, tu m'as déçu. Orpheline ayeba ninga otambola. Orpheline atambola ndi yo otambola te. Orpheline achaka lokolo mona kati mo libanda. Po ayebike bato bakote le mele baza suna bomo iti. Ebsa bana nanga. Soki lelo na kola boy po na yeba ke no naza etike. Papa nanga kufi. Nazana muto hotele milanga te. Makamu susu na ko sala te. Orpheline nazaka na limite. Comment on a carrément dit dans le qui on a na vidéo, abi na choc, na passé, ami na pour remettre ba proche, il na malika va ba kangamaki. Ndeko na famille na mais qui c'est comme ba tongier que zemi la ngole zemi pour na stress ndelo ba boté le mobile. Mais on se posait trop ba que ça ami na au malika, vous avez collé, vous avez comme mélanie quand même d'aller la peine émission. N'habiter comment on a bon habiter manique. Bon. Et on a bien Carmel à décevoir. Oui, pourquoi? Pourquoi? Je te croyais forte. Vous affaiblez. Vous affaiblez. Vous en avez. Au lac ça qui va fort, on a race à ba forte. Dans le ngolomba on a race à ba fort. Nga. Na boma mwana na nga. Pour mobali tiki nga. Mobali. Bala nzelo bat balikaka. Muta sala ngokutu to yebite nzeta mbilo ebotaka na balabala comment ne mobali muta kona ngo ayeba na raté na bobi mwana nga oyo ça sanga lobi na stressé ya muta bokola mwana mwana zaka ya mama na pesi bino conseil bino botikali mwana zaka ya mama 9 mois kaka tango bimisi o sokoli ma ya moto kitoko obimi kitoko ya mwana porta na bonheur mwana so komi na mwana so bandazwa $1000 nzamba batelo 1000 mkomi bikolo po bokomi bale. La Bible dit l'enfant c'est une bénédiction, un enfant c'est une bénédiction. Si ko so mwana no ka ye wana yo suka obano beta li solo nazo ka zemi ko to video yango nazo ka zemi lo ngwa ka ile tikeli solo mobali alinga yo poza ki Carmel Odia. Est-ce qu'on brise on a point aux risque ya okende ko boma mwana na yo avenir no a lobby. Yo kan si basi bazana mabala ba otambola ba Mercedes yo makaba mona na ba mabala. Ya libale ya passer. Ezala ya mariage, ezala ya ofelo obiso to fanda mobali nyonso ande moko mobali ya mobali.
Bo excusez nga mobali anza ali soko to sukolo ndeni sila soloti. Anza ali soko. Sukolo nga après 2 minutes so check up sabe. Alumbi solo. Mobali abongo. Na otalo kutute. C'est que bino so bozaka ba biso me na okufa. Njora ebiliso nga za na zeme principal bia uti pota kia koti libala. Nga na zeme munene. Tena bon. Tant na boti na lela. Pourquoi on les a n'engayo capose mes actes éternels? Pourquoi? Pourquoi? Pour l'État congolais, normalement, tu es une femme arrêtée. Hein. L'avortement, c'est 5 ans de prison. Avortement, il y a 5 ans de prison. Mais oui, ce que Zaki Mindele me bakangi, na nouvelle abom bakangi. Bakangi à la kisina mutalongo la kina médecin wana fu bakangai. Babotula ye ni diplôme na ye. L'avortement monde entier na mokili l'avortement est interdit. Parce que moi no ya bomita mso président mutabong sa Congo yewana. Bon, c'est le passé. Toleki yango. Qu'est-ce qui te prouve que Malika Mtalobaki est l'autre? C'est ça qui est. Bah enregistra qui est. Mais audio tout ce que tu oses là, audio tout le monde. Exact, lokuta. Balinga nde bando kanga makamel na Malika. Ba sepela te ba kabola bango. Alors pour nous kabola ba oui, il faut bien sa bombe. Loba. Ba bien sa audio. Exact, ngana so que audio on exact. Carmel, tant que ma problème Malika a soutenu au thé. Moi je connais Malika, boye bien on kenga na Malika. Malika mutuna na boya ba problème. Mutu aboya ba problème atonga na parce que bien ngo. Pour ebi ke ba fundanga. Déjà là Nathalie ba émission Malika na ndimité. Na ndimité. Audio ba bien sa audio yate. Vous avez une vidéo de l'action psycho de Moni Rémi. En plus, par il y a Carmen Odia. Azo confirme que Malika a sonné de Moni Rémi Kovodor à l'obé. Il y a eu à Tonga Moutoni en son acte et Kirindika. Ni Rémi au monde Rémi à l'obé. Rémi Tamso a Koufa Malika Linga était Malika qui a balé. A comment créer? Est-ce que moi, mon bal a se comporter le quoi Rémi? Na Moura, na Rémi, non, Moura. Si quand Moura coûte un dimanche qui pédé, Bolinganga Bongo. Moura, bravo, Vana, wa Mobali. On se comprend. Il faut battre que aux amoisi, aux bisexuels. Pédé Rémi. Pour Rémi, Pendo na likambo et panzi batu. Moi na mobali. Et puis comment vous les garçons vous promenez avec des filles? Kozanga, moi atondi, ma pas moi andima n'équipé. Ah moi, si bon ce que Rémi moi mobali, ça na kacha ba basiwan. Au sala ni, on met ma basak. Mobile côté mon groupe ba basi ngwana te e ba no gêné yote so totali bien o ba no suma masangate o ba no futa transporter ba ne ko vivre na bango ko benga ba prêtre o te kaka bango songer nde yo o lingai Malika lingi na été créer ba problème petit pas Malika ekite. Oh yandeni, moi so ya kufa boye. Oh yandeni. Mais et bon so lingi moi si fa lingo kaka. Oui le ne bega. Vous allez ba camarade ya ko lingo ten, vous allez ba yaba no ka moi si. Yo kasi ba mo kuna moi mobali. Kuna yo za moi si na kindi ko za moi si. Ai moi mobali te. Tu te crois un homme, dans ta mona ba pas bitumba ko to bundela bango te. Moi si. Yo kasi ba no moi mobali. Non, t'es pas un homme. T'as si qu'on a maman songi obimi. Nani mutalobi Rémi. En tout cas, Magali Congo n'a pas pu dire à Magali. Magali Congo, félicitations. Mon bel école s'est comporté le quoi Rémi. Tu es la honte des hommes. Au tambour non on a pas na basi. Au lembo on a bango. Après si qu'on on y a songi. Au panzi bango. Ce qui Malika azaki songi ndabanda ngona les Kardashian. Pour les Kardashian tant ba panzani na songi to yoka koma Malika te azalaka na kati. Na ba Josepha Chako, na ba Magali Kongolo, na ba Visiwa, na ba Grace Demo, wana biso na équipe nationale. Tout yoka koma Malika te. Na Malika ekoli songi ce que bino batu la kisi. Ngana côté la Malika te. Na on baka Maliko ngana. Atongi grâce, atonga nous yim tatina Carmen attaquer grâce na
Internet. Et le moins mora. Les Rémi à l'objet, ok, t'es les qui sont. Rémi à songi. Atonga. Hein? Ah bon, tonga soit tonga no bola it. Non raté, non betaye. Il veut obéter Rémi, on peut obéter Rémi. Rémi on a lemba. Nga soit tonga no betaye, no bete makasi. Alors c'est ça va chez on a coûté. Eh, nga va tonga fata no pojo. Soit tali pe na pojo pe na da tele makadeba. Atali pa Jonathan nga patonga. Soit tali atali lugaru na ngate. Ah ya ya, wana signinde, a signé yo. Manga so tonga na internet o signé yo, manga tambola na mibali. Na benga bango ba tigre noir. Long jamba bundaka, Cresqua bundaka, Jonathan bundaka. Muta bundaka te azama kamna bisote o prince nde. Ya za musicien sala mamne mais oyo wana na tangeli yo, na Dynamo, na Gucci, 5 personnes wana. Ah ba oluko na boîte nyoso Kishasa. O sepela. O sepela makasi. O sepela. Pour Rémi pena makambo ya bimi c'est ça bien. A gagné nini siko. Odia. Ozala mwa maele. Ozala mwa maele. Avant on dit mamuninga tonga kiyo. Tala bola mwa salela. Il peut faire bola mebele peut-être pas Malika. Kasi yango na lobité, na olo babango mbale. Pour Odia lobi que non Malika tonga ki. Mbala moko du coup sans vérifier, sans faire les enquêtes, aya attaquer Malika. Bon, lorsqu'on m'a fait Fivette à l'écran à la TV, le quoi à part à défendre plus Malika, mais à condamner Odiabi, à foutre la ndaka, à descendre là, Odia foutre la studio, à vivre à l'Okuta, à condamner. Il y a foutre la ndaka, à descendre là, l'autre en d'autoni. À l'autre en d'autoni. Ceux qui battent télémissien na Carmel, Odia Balbana, à foutre la ndaka, à descendre là, Carmel. Na cab, non, t'as la bango boy. La présence d'esprit, na olata, na Gucci. nini. Quoi? Ko critiquer mon ingate pour les yeux na yo na ye. Les andé monti. Il y a ça la kambongo pour na ye. Mutu asala kambongo pona yese pesa nzoto na mutu asala mbongo pona libota bande monte même na mission nzambe Kamel Odiazaka clair alo bango bien a olala na ndaku ya $300 te bande kone ba olala na ndaku ya manzanza a osala ngote azala clair siko yo se comparer na Carmel ndeni Carmel a omema convoi yo zande ke sa mokumba ozande ke sanzala esika nyoso ndako ango afutela ka desalala ango esika so pongezo la kesika lala c'est sûr et bon siko pour bango ba wanga na bana mwana za na 20 ans beza na 16 ans comment yo okoki yo ozwaka nde mususu olo bakeno muninga aswaka boyenga yo kansi ko futela ndako ya 200 kangisa ango na batu combien à Kangsambo, on a combien de personnes? Quand même, on fout la studio pour Azana, Moutou a payé sa kembongo ya studio wana. Tam soukou Carmel a foutu à cause ça Moutou qui n'a foutu la 500 mais 50 wana a préféré à payer sa bande qu'on est bali à bala nzalate. Et là quand ozobo yande ko critiquer. Ceux qui ont les Cambodgiens ont raison. Loba raison wana avec respect. Arrêtez de critiquer les autres. Jusque là, ma chroniqueuse na mona bwana l'autre côté. Bwana l'autre. Bwana l'autre. So ba teba arbre biologique na bino, la plupart ba wuti na ba famille bien té. Mais bateau ba out na ma famille bien ce sont eux qui minimisent, qui piétinent les autres. Obi muto azalaka ngana nango ya nango te jalouse. Makasi qui rend jalouse avec makasi. Makasi. Et le rachat des causes on va la monter, à quoi bien on va la grâce mais remet bi bon on va bien on va la grâce, on va passer ma cambo.
atikala zo mobala mutu te atikala obenga mobala grâce te c'est bon sikoyo kotonga kasi ndo zala pena lorasho mona pena mobala kitoko tumbali mopeka ya somo vous avez na fimbo tant vous avez na fimbo mazoka mobali mo ba memaka e Dubai mazoka mobali mo ba memaka e Dubai po bango poto na bango za Dubai Paris na bango za Dubai azo mobali mo memaka na Paris Dubai Paris à Dubai après vie privée na penza parce que moi je suis pas du genre ya kokota ka ba vie privée ya bato na éviter na olobati on a évité na olobati est-ce qu'on dit bango za kirinyo sa ba panzani okoloba nini na likambo wana nakoloba so ba panzani na mtafa na kwa na ye pourquoi ba yo bimisa ba vérité to na ngo besoin te pourquoi ba panzana pour lobi ba pesa na mbote te pourquoi ba loba makambu oyo lobby lobby est créé et loba kokotana na nzela te tango bana ko tambola bana ba kutana ki wa yebi ke no 70 tel le loba lobani ba buzo ba ya ningo wana pour lobby ba kutana nzela mona tango mona tantine wana ndeti o que Carmen on tabotole mobali pire amine la donner à théâtre amine proche mobali on ba o ela noni nango ya bawela mbongo so pona mobambo bawela mobambo te bawela mbongo on peut combien mobambo te point eloko nga na lobana la donia yebaka tous ces pays ici bas yaya papa na nga lobana nga biso lingo kufanoki linga mobali ya moto yo yebi okufanoki yeba Carmel odia timkola okufa obosana te siko moni Carmel yo mona ka Carmel bato yo bana sima Carmel oyo yebite o Carmel abetela bango lisolo alele pa na bango oyo yebite moni bomi tchaka na ba danger ozo vivre na muninga comment que o lingele mobali et puis oyebi ke aza grosse maman au moins tant quand même la tchèque l'on a ça ou les la main monsieur étant au paiement monsieur on a goutte moko n'étant non kobanga kutute azaki mobali na ye yem ta présenta ki yo ye biso to sali banquette oui que yem ta présenta ki yo ye apesa ki yo confiance mais yo poignardé na poignardé wana il y a une vie qui était mise en cause mutakufi so la donne so bien on mutakufi na kati wana mutakufi siko mutu wana zaki nani bino mamonika zemi longwe azaki na esprit nini so ce qu'on a vu intérieur ya mwana na babomi azaki roi ayena ba garde na nyo so mani bo créer la ba malédiction. Quand on s'est vengé na yo on pousser maman na ya sala e mabe yango il faut faire des enseignements spirituels mais ndi toujours ba beto mona ka ndo za ba pie na na grâce témoin malgré ba kabwana mais l'autre mona ka ni grâce témoin la dona ba so la ba postani na moment o kasi alingi mobali na yeti alingi mobali na yeso botuni a oloba nga pe na linga mobali ne po epe alinga ki ya nani ya grâce mais ya grâce ça sans babenga ngoni sans preuve mais yona Carmel mutakufi kanga data lelo mukolo ta l'émission oyo kanga maloba na lobina o kansanga. Merci Maniké, toi qui est déjà vers Rocheté. Eza nango natina te. Eza nango natina te. Rémi, wa mobali akasonger te. Tika pe Rémi te. Te ye muta créer makambo yo. Mobali akasonger bongo. Ah, il be fait za Malika te ba ya kata mona on peut tala te. Problème ça te mais Malika fa na liba ni tranquille. Wa bo luka Malika bo Maliba. On les campagne de déstabilisation. Bon déstabiliser Malika. À chaque fois ta émission, à l'est na ndaku. Ya Malika zala pio.
Parce que tu es fin dans Marambo Lelo. Eh, Malika, Zala Pio. Zala Pio. Kamel, Munguna na eza Malika te. Munguna na yo. Eza muta longo lisaki ozeli. Ne Munguna. Malika camarade no Munguna na yote. Elle était là pour te consoler. Tant que tu trompé yo. Elle était là pour toi. Peut-être que tu vas avoir Malika pour achever éviter. Garde ton ami. Luka Malika bo solo là. Ce qui voice wana ba enregistrer que ebimi que est un mensonge. Bo bimi sa voice. Eza na ngona tina te. Bosi bokabwani. Grâce ibale kufa Malika liba anezali. Le rachis pas bien zoba la camite. Oh, moi ma peki c'est so ya bali ma bali. Liba anezali heureuse. Problème est atteint. Et ça la bien. Et ça la bien heureuse. Au vanda ya le bafana ba camarade bato nyonso yezo comme ça bien ke mukala. Non. Oh. Et bon tant Sarah Bolia le bango yo kate. Ke bato atambola na ba bien ke mukala. Est-ce que y a camarade grâce? Bozaga camarade. Ah camarade, et tant bien bando na film za camarade grâce grâce bando ya na bando société. Oh. Ah bah oui. Ah bando société. Kamel Ode to na kuta na bando société tout ça bando ça na film bout. Toné ko ken ba conférence de presse. Est-ce que yo bando solo na bango? Ba komi ka ki camarade na ndika wana nde ba sele kili wana. Ça nani le rachat za mukala. Ah camarade na bango te. Si quoi za na bango? Camarade na bango te po ngai na vanda na ye na film na tika grâce à banda ya wana na vivito matalikolo asoli na ke na soli na ngakiti ya vandi wana basola te ngana ebite ki camarade ngwe banda ka tamba sale ya yeba bato wana so pona Malika nde mutana ko mema pa ba camarade na ye ozo comprendre asa camarade et puis Rémi groupe à WhatsApp et bimi. Yo boni komba Rémi nakati. Azate mukala. Rémi on nga na yebite so akoma camarade amour mukolo nini, moura bana ko tamwana ba Malika na ba grâce na ba ku Benji. Baba Benji Rémi na groupe à WhatsApp moni Rémi mukala. Bilanda moi ba mbalo ya lokoso. Alinga mona moi sa fungola sakte amona $100 akomi kolanda na sima mukala. Non, il va bien dans na kitoko. Problème ezate mena groupe wana zaki mukala. Azaki camarade na bango te akota camarade na mondeni pour Rémi on kutunga na ebiete d'accord ibeka na kirindika tamba yo sale kirindika tana nyoso to na okutana ba Malika na ba Benji na ba Grace Temo na ba Magali Kongolo to na ko kutana na ba Kamel Odia ngana tikala mona Benji wana te nani Rémi soki Rémi wana ta Benji ngana que je salue en passant na tikala mona nani Rémi wana te Rémi wana na moni kaka sikoyo Rémi on a tikala komona yete na tikala komona yete donc na yebite na moni kana ndik ngako na moni kana mariage à grâce depuis il soit preuve que na groupe WhatsApp bazala na groupe WhatsApp ya mwana sate sikoyo yo mutu kuto za camarade na bango te donc mukalo yeko créer ba problème a boye vraiment ya solo mona mobali pe lisusu Voilà, merci Toke dans la fin émission Nabiso. En tout cas bana basi boza la très prudent. Au moins les motos ayaka l'échec na groupe yende mta créer ba problème. Beaucoup tana bosola ataku tu boza sous groupe te bosenga na ba pardon boza la bien les linge sale te lave en famille ba koko na ngai ngako na bino. Na bisi bino linge sale se lave en famille. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci Maniké. De rejeter la question vite. On a autant l'autre moni pour cette réconciliation na 20 jours. Pour ça on a 9e fois réconciliation. Nous avons énervé na biso Willy Moucheni et tellement vous allez qui ni wana. Oya sangi sibine susu oleli juraleli c'était quoi? Bon, le question est là qu'on a le bikara que nami le bela inga moko na bi. Bon, tant que y succès espèce à le fond. Tant que on peut manique de John, bat bazo bete nga mabubat ba otalanga na yo otala bat bazo comme na tika ye ba album na yo otala njoka na otine musika. Oui. Na yo otala prince azal lobby nanga. Et puis na yo otala susu bat basala perte za banjora.
na njora tande na ozaka soki na okota makamna na prince ozaka na kana po banomona soki babi azalaki manikel ngalo banga boyete alors tant natali nyonso wana la senga ki nzambe ba défaut ya njora ezala ba qualité pananga en tout cas soki eza 96e fois 100e fois ezate ngana njora ezate assuré par te ezate pana lobi ngo pene pa nzambe ezate bango ndi basala perte babenda kufanga za envie na babi atikela bango bana na bango ozomona moi le bazongisa collaboration baza bien donc on a préféré bazala njora osa prince loté a bometa osa le loté wana ezaki ba illusion ba koswana ba kanda so tu vas total bon njora osa prince loté a mwana ndekone ngana obota njora telemi boya otande na obota prince otala na ole la passe obota njora okufa te kamtama ozomona tambola na telemi no po fainéante boendeni beba luka njora na kokate omona njora ka otikela ngati ya moto babe ki okota libala njora ayaka baolambela nga biloko nazolia osomona elle s'est occupée de moi quand j'avais personne. Pourquoi nazongisela monnaie de singe? Pourquoi? C'est que c'est internet kaka. La louange et la gloire appartient à Dieu. Soyo bolani na ya Willy Musheni. Ya Willy Musheni na senga ki ba merci belé code mboka code mondial pour na initiative wana. Donc nzamba bakisela Yesu maele. APCA Yesu belé place ya zozanga. Parce que na olinga pe ko décevoir yete parce que bato ebele batala ko swana na biso boye tangu nzambe a utiliser ye c'est que azana motema malamu na yango na pesa qui pe na ko pesa ka toujours ba merci belé voilà. Le 30 juin pour Zala na concert à Wenge. So nzamba pesinga pe mana ko Zala tout comme pe na ko Zala te maintenant soutenir bango de près de loin na soutenir bango. C'est ça. Voilà. Merci na abonné tout ya Congo Lisba TV, merci na Manike de John Oyabiso pour to tabasi je me suis goya to développer ce Manike abi et affaire écrire ndika et Sili suite et fin baba maman na bana mutu na mutu a s'occuper na ba préoccupation na ye botika wana ezali distraction fin nango remi ceux qui comme on ezaki na groupe WhatsApp ndo ngauza camarade na bango alors groupe WhatsApp yango wana ozati donc wa camarade na monter tika ba camarade bafana na kwa na bango. En tout cas je crois le message est passé. Merci na Alain Giga Papi Kelly na Londres son excellence Koko Rafat Makizembe Nicole Kabelo na Pession Mbote boya na Salamite Koko Schengen na couloir Madia Koko na pesi Koko Schengen bambote belé to kuta na wana to milaka na Koko Schengen. En tout cas balobi les mignons grands na pesi bambote belé place aux alliés. Donc merci à tout le monde na linga bino mingi po bolinga ngami Tommy Tuni Mebayo. Bye, merci d'avoir abonné tout ya Congo Lisba TV, merci à tout pour bolinga rabiso, bo se plara na biso, bo continuer toujours kolinga émission na biso ba vérité, o esalema a de John Oyabiso, de John Tozalana e bokolo baloba bokosa rampamba abin hakaya e. Yepinga pe yepasaka ya ngai yangona tala ndi bosila. Kani bomo lala. Ngaba vundisa ngate. Kani bosila mama paradi. Ti bomo sila. Na tebe o déjà la zaï kuna mende ne peut citer oui tel bomo sila. Oh les que tu rêves. Na ko silisa bino. Zamba zali. Merci na yo mani. Merci beaucoup. Yo pe bambo kela karalongo awa. Ba keli na non. Yo mo yebilongo. Merci Davino tout, merci à Semakano Dagi Jonathan Dario. Abonnez-vous et tous à toujours à la Congo Liziba TV. Bye. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.